policiers nationaux congolais, quel qu'en soit pays, quel qu'en soit province ou outil, quel qu'en soit territoire ou outil, aux alliés police nationale congolaise. Donc, autant ça n'a pas pété, 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 pété. Botenga ina za policier qui pèse, na autant policier ou ya outil qui s'arrête. Na outil qui ça, na outil qui pèse. Yeso ka. Na ka. Na qui pèse yeso ka. C'est une discipline. Les commandants devaient veiller à ce qu'il n'y ait pas de division. On n'a pas deux policiers ici différents. Il y a une seule police. Policier qui passe, la police qui sait ça, comme on police nationale congolaise. Tout ça pour nous faire un boko. Il y a pas de bateau, la bilo qu'on a bango. Il y a un peu de boulot, c'est un boulot abîmé. Il y a aucun qui n'a pas de boulot abîmé. Vous savez qu'il y a tout ça dans le monde. Oh non, maintenant on va qui ils sont comme biso nini. Mutu za la mission na yeba ko ndopesiye. Bon sepela. Bobetaka maboko boyembela bango banzembu. Bazala les, basunga biso. Bazala kite, mboke kotaki mabulu. Be bango ba ye, moi kimi ekoti, yo comme na jalousie. Congolais qui sont dans le bureau sukat. Yo muto beta batolo ceux qui vont dans le bureau sukat. Nous connaissons ça là. Ah. Quand on sait ça là. Ah. Mane ça là. Ah. Que yo comme nani ko tika nani. Aussi bon pour la banda kuna bango. Bango ba kuruna, bango ne miyibi, ko kanga bango te. Suka ba tibaye pa sunga biso. Wana na koyoka na bino te nga présent ici là nous avons awa te eyokani GDG donc yo né grandi recruté ancien baba ese bien peut-être toro oloni c'était ça fona yo botaka awa ya ça fona awa pour que n'ait pas mon côté biso to uti musika te betaka tolo biso les vrais congolais vous êtes république il y a façon tout. Donc on change. Ouais, ça va retirer la awa. Bon, il y a awa. Donc il y a mususu. Comme ça, vous n'avez pas peine de biso de yoka. Otiki bosi na yo, otiki bana na yo, otiki ba couple na yo, oye awa. Yo muto za sika wana mwasi na bana na ba couple na yo, ozomoni na ngai. Général on a usala ni. Général on yo tanga ne classe moko. Général parcours na ye. Général ça la marche que yonde aussi que ça la marche pour bisco kende. Mais ce que vous souka wapi hôtel wapi. Parce que la police qu'on va chasser, c'est la police qui va rester ici. C'est la même police qui a la même mission. Maintenant dis-moi, on doit ça la nini na bierte molongo. C'est comme ça que ça yomoko. Kiti yo vandeli yango kata. Ça ne connaît là au buki yango, on est na makasa. Isa malam ko funda bat isa malam ko diaboliser bat mais yeba lelo diaboliser ngai na kei yo ko telemela wapi po ko kate na moni binot buzana maele oya sena se après ça muta maele mingi na côté depuis 8h vanda on a déjeuner, vanda, on a déjeuner. Déjeuner, on a vanda pour beaucoup que ça va tout. Ah, vous avez moyen pour ça va tout. Bien à comprendre sur l'intervention Zali, au bimakate, ceux qui parlent de besoin de matin, intervention pour demander. Car la mission de ça, madame, tu remarques. J'ai compris que vous avez gêné pour moi. Pour ça va faire la bino. Moi, je suis moi je suis comme Makasi, par exemple, quand moi j'étais, les Mongezamo, les vous savez, par rapport aux Pazani, au cas où je suis là, moi, comme Makayabu, voilà, ma chaîne a bien battu pour quitter. Otika, tout ça, la moussala à l'État, ce mon coquille, moi, Bendana, le reçoit pension, aux retraites, aux hommes de Bilanganayo,
osali yango ndenge olingi me na minute oyo tozala nani mutu moko tozala mutu moko tozala eloko moko toraisonne ndenge basi balobaka même morale même direction tika kokabwana eza na ntina moko te ekofuta biso eloko te nzoka nde ekoprofite na bakuluna ekoprofite na bamoyibi loka topanzani bango bakota biso na se ya makolo ayibi oh non ngai te azali allié ya bato bauti kisasa ayibi oyo te ngai te aza mutu oyo abikaka na bango awa mpo aza garso ya kipese wana baleki biso mayele soki so aza mutu moko bakoleka biso mayele te félicitation na mosala oyo bozo kosala oyo ezokoma na miso ya bakonzi mpe te ya makonzi bozokanga bozosaisir mpe biloko oyo bamoyi bazoyiba lero wana tosomete population en défi alobaki tosala rien mais mbala moko amoni ke polise azosala mosala jiperando aza wapi jiperando aza wapi aza na kumba aza policier anani nayebisaka bango basivili nde bazoyiba bino baninga na bino biso na kati makambo toza te nalobaka na bango lisusu makambo oyo eza biso te eza bino en complicité na baninga mosusu tozala bisikoyo na bato tokangami na sep congo okuti policier kuna oyo bakangami na sep congo na babidio na bango na bakaribina na mutu tolingi bango te ebi nango pesa biso un mois tokokende kasi toka bolongoli bakuluna te bolongoli bavolere te tokobikaka likambo moko oyo solution eza yango te solution ezali bino bodenonse bango biso tokanga bango toza banzambe te yebisa biso ke mutu oyo nde asalaka boye soko mo tokangi ye te nde ofundi biso ekokontinue ndenge wana ntina suka bango nyonso bakosila bakokende sika oyo ebongi bango avanda oyo akokima te akokuta biso na nzela na ye oyo akotika te akokuta biso na nzela na ye soki otiki totiki yo soki otiki te tozokoba na yo ntina suka la force reste à la loi. Merci. Et mutu oyo aza na monopole ya violence ezali agent de l'ordre pa kokanga yo atteint ya contre-temps boyokanga malamu bino ozolanda nga na télévision na radio nayebi population mikokisa esika ya polise yaka kolabore na polise ya kosona biso lakisa biso na kobanga te moto azoyiba yo azala nani tokokanga ye population kobanga te yebisa biso toza la confiance na yo jusqu'à preuve du contraire nous sommes venus pour la population yoko ya chef na biso yebisa biso moto azoyibanga ye yo tokokanga ye kobomba ye te soki aza ndoko na yo bimisa mbuma mabe na kati ya mbuma nyonso mpo mbuma ebeba te soki ozwi lilela moko otie na panye malala ebele lilela moko ekobelisa malala mosusu bimisa lilela wana mpo oyebika malamu toyokani population boyokanga malamu c'est ça le message oyo tozalango lelo vous nous avez beaucoup accusé mais néanmoins aujourd'hui la médaille est de l'autre côté du revers tozongi na ngambo na bino ke biso na bino fo tozala en partenariat et biso na bino tozala la proximité mpo nini tokanga bato odéranger biso awa la paix et la quiétude surtout la tranquillité c'est l'affaire de tout le monde ezaka biso moko te na bino tokosala mosala wana mpo tebika na kimia likama mibale engeni aloba boye
unités sont à la disposition de leur commandant pour la poursuite du programme. À votre ordre. Moi, général, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Ouais, les lots, ils allaient qui mon colonie à la police qui pisse. Je les allés mercredi, mon colonie ça tu as poso. De Yokanaki, Likita, au bus de Moussa, c'est bien la parade. Pour la garnison, il y a une PC. Pour être allé à la commissariat territorial, il y a Songololo. Le sola qui m'a camboumi balé. Au bus, il y a une discipline. Il y a mis balé, tout soleil, ma communauté à politisme. On va continuer à dernier virage. Il y a une élection, il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur, il y a un sénateur. Il y a un autre qui prend la policier, se comporter pendant la période où ce n'est pas nous qui vont élire le gouverneur, comme le vice-gouverneur, il y a un sénateur, mais les députés vont voter Bango. Nous avons devoir qu'à Moko, il y a quelqu'un là-bas qui a Bango, donc on n'a pas à se mêler à l'élection, tout comme on va voter que ça va pour un hémicycle. Voilà un peu. Bien qu'il y ait une matérialité, mais à aussi que Bazali, tu vas procéder pour nous, Bazali va partisan à Bango. Dans le territoire, voilà, on a cité à Kipese. Alors, ceux qui m'ont dit que Lombi, Tobia, Lombi, nous avons retrouvé que ça va venir, et nous avons la montée. Alors, il faut que les gens se comportent dans la période où, et puis, déjà, puis depuis, tout déroger dans la mission, l'égalité. Par rapport à l'insécurité, dans tant que beaucoup de la police, ils ont au commune à niveau. Dans le juger l'insécurité où ils ont la cité qui peut citer, tout comme dans le territoire, il y a Somololote, parce que mais les rapports qu'on a dans Zanango, ils ont travaillé et ils sont dans les bons. Parce que par exemple, les meneurs, par exemple, eux, ils vont combo, les référés, les règles, Kakufaki, Patasuki, Kiledo. En tout cas, moi je dis que cette situation-là est mise sous contrôle. Donc, il faut féliciter en passant la population de Bissau pour comprendre ce qu'il faut pas collaborer avec la police, il ne faut pas dénoncer les malfaiteurs ou tout ça. Voilà, en dénonçant, la police a arrêté et le monument Kalimi est comme quota. Un message fort dans la population. Va continuer dans l'élan au Bazu, la décision Bazu, il y a collaborer avec la police, il y a renseigner, il y a informer, il y a dénoncer, et ce qu'il y a malfaiteurs Bazali pour la quiétude, il y a besoin surtout parce que ceux qui binoncent dans l'insécurité, plus il y a pas la voie publique, barricade besoin de la légèreté. Au photo dans la kimia, bien vu que la kimia c'est de la kimia. Donc nous ce qu'on dépend des cas on a collaboré.